Coucou, are you okay? Yeah, I'm awesome, very okay in Jesus' mighty name. Yeah, lilo na ye na masoloni, lilo na ye po to lobela. Ndingi mutasalima kwa ndena za ndena za tu za bisinu tu batu tu salima na nature na moki. Yango ya tulubela côté ya ba inceste baloba ce qu'on a comme moi c'est que Adana Eve babanda bango mongo te batu musu bazalaka parce que Adana Eve baboti nani baboti Caïn Abel bongo basi babimela wapi na kati ya Caïn Abel bo bango kuna babala na kina banani po bakoma ke tubala na ba famille mususu. Just joking ya lelo tolobela ndeni to salima biso batu moto asalema ndengini. Boya comprendre que pour moi salima donc salima est la nature to salima par bas cellule donc nanzo to nepso to zana bas cellule ebele bas cellule to zana ngo ebele nanzo to biso zana ba milliards de cellules na kati nzoto misus ko to kufa à chaque jour ba o ba ko vivre te ba kufa à chaque jour so ba milliards ba kufa à chaque jour nzoto nepso salima na bas cellule ebele nzamba salipso na ba cellule d'abord pour nous salango parce que bato vraiment sala bango ba organe ba vraiment peut sala ba cellule mais siko loni zanga bango énergie na conscience ce qui n'est muto sali muto alors ba ndeni ta oti la conscience na énergie mais peut-être à la langue ba lokara ba sala ba tu na habité pour te habiter mais ndeni soto kelama donc pour nous sala cellule izani na ndenge sikoya bato ya ndenge nzambe asala iso baitili basalaki mpona osala cellule donc ozana besoin ya mai ka nde nalobi nzoto na biso eza na 65% ya mai na nzoto tozala na nzoto 65% ebele ya omona biloko tu tosala ezalaka na mai tosalaka biloko nyonso na mai sans mai ma plein ya donc tosalema na baselile ebele selile wana mpona osala yango il faut en avoir besoin ya baatome baatome eza ba matière chimique eza na nature eza partout tout consort ya na baatome wana ozana besoin ya azote ba phosphore ba chlore ba soufre donc ozana besoin nango ozana besoin ba cuivre ya ba zinc tout consort okosangisa otia on a mai osangisi yango nde kosala selile après selile toza na tissu après tissu toza na ba organe tokoma na ba organe de toza na ba pancréas ba ovaire ba misu nyonso eza ba organe esalemi par quoi esalemi par cellule après cellule tissu après organe na ba cellule toza ba cellule tema ebele biso bato toza ba prairie cellulaire donc toza ebele donc multiple ba cellulaire toza na ba multi tu vois donc ba cellule wana na kati na toza na ba chromosome. Être vivant azana 46 chromosomes. Donc 23 na yango sali 46 23 papa mama ka sali 46 chromosomes. Sikoyo na kati ba chromosome to zana ba ADN biso tout oyebi eza ba acide ADN c'est eza ba acide dexorido nucléaire biso tout oyebi so ila kisini ni quoi. Ya sikoyo na ba ADN wana donc na ba cellule wana papa na mama na côté ya sperme papa bimisara une paire ba cellule na côté pe ya ovule mama bimisara une paire ba cellule et sangana nde to benga zygote so ki sangina era mélange spermatozoïde na ovule ale yango ekosala mutu nde mutu aza siko na kati ya mutu kuna ebandi siko se multiplier ebele ezala tellement ebele ba cellule eya tellement mikie eza sous forme neti ba brique moko boye eza tellement mikie mpo mona yango fo mona oka na microscope nde tomona ba virus boro omona yango te parce que eza tellement mokie makasi de mpo mona yango fo kaka microscope tu vois bactérie eza monene koleka na ba virus bomona nde siko so tobimela wana mutu awuti wana nde ba ADN na biso ebanda pa wana ba ADN na biso ebanda tozana na ba ARN mais ARN eyokana vraiment te parce que ADN edominaka yango tu vois edomina yango parce que yango nde eza na ba information vraiment ebele mpo na génétique na biso sikoyo na cellule toza na noyau donc cellule eya ndeni eza toza na noyau toza na cytoplasme toza na membrane nyonso wana esali baselile eza ebele na kati ya noyau wana
tu vois. Donc na ba cellule wana air esalemi siko toyo kosala sikoyo batisi tokomi na batisi parce que après cellule eza na batisi toza na tisi ya liboso tobenga tisi épithélium. Tisi épithélium eza tisi oyo ezocouvrir sikoyo baselile parce que baselile soki eza libanda eza protégé te okozala te, donc il faut ezala protéger. Pardon, sorry, koloba mbangu parce que naokima mbangu mpona baminite, il faut ezala protégé. So eza protégé bongo wana ça va siko partion tobengo épithélium. Donc épithélium yango nde ezoprotégé ba selile oyo eza na kati ya ba